Opesi mutu pouvoir akomi kosala po écarter baba humilier na modèle ya boye. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits et il n'a jamais volé dans sa vie. Akei, yewana akei, yewana akei. Salut, allez vous abonner à la chaîne. État de droit Yangoyo. Parce que trop de monde d'Israël, caméra sort des moutons, caméra 15 millions, caméra 100 jours, caméra ainsi de suite. Baka tangwe pa banzuzi toyeba, sikoyo, mutupe. Ako maintenant on peut être tranquille. Vous comprenez? Bah justice est ça la makambu nango. Les gens ont likambuté mais nous avons bisa na benemi ya unité ya cash. Ticket gagnant et lobby que totika basute ba profiter pour ba panza biso. Na discours ole ba uta na Nairobi. Wacha loba ke na vision de loin. Ba parti na biso mi balé kuté ko sanga. Fati muta loba. Et ça la marana ba Côte d'Ivoire na ba Sénégal. Tomatisa maturité politique. Dans ba biloko batu bazolinga ba manipuler ngaso na retira makambo nanga ya 15 millions. Pour président loba itotika justice ça musala. Nga na justice te naza juge te même avocat. Yango ndo moninga na ye ezate pour que otela nga ba titre mabetu. Ezate ke na ye ako soutenir o balobi hospital Kamel. Na ye comme tout citoyen na tala ndenge justice est démarré na RDC. Et bandi na sommet. Yo mutozo me la champagne pour la caméra. Yeba pe. Yo po yaki na makambo balobi ya 10% bongo yango ekomi. Liesa punda mema. Et kozwana yo. Donc eza makambo mo boto za na biso tranquille. Je crois bien ndenga za na kutu. Azane très tranquille. Donc affaire à suivre les gars. Bon likambo su liloba na koloba na bato ya justice. Baye bake bango pele ba osama wangu oyo. Soki eza na boule moko ke ya bakinga kati te to sala bwe po créer incident créer des messes na soto timbelo même yo juge ba okanga. Très bien. Parce que selon ba information eza na ba juge musu batika na bagwa kinga kati. Dongo kinga kati. Soka ye na maka me malikambo ngo pe komisa biso na batu na biso ya INC Tomé Chéri biso tozo tala ngana za na garder du temple na liaka nange pa mutu te nde na za donc ndenge za boye na yewa comme un homme libre donc bon il y a un peu de problèmes qui se passent bon Toye Bigare ici c'est bon merci. Ah, messieurs, maman pardon. Yo côté pas. C'est lumière.